France et faut badaki eza Congo te ya Kinshasa te ya mboka bato mususu eza maramune ça na Kinshasa ya ontene ça na Paris ya ontene ça na Belgique esprit wana oza na ki kinoa ki ngana danger tela wana esuka na faut tikanga oda na kin vision na folonga e na mboka bato mususu il faut baloba ngo futamo ne bato mboka na batambola ozobona problème eza ba mission biso mingi awa ba vivre na poto wana ba mission gate na ba public ka congolais ba mission ba vivre na poto na nostalgie ya Kinshasa mon na kin tala na kin tout ça là mais on a kinté on a Paris on a Bruxelles ils comprendre on a Londres on a Dublin on a Manchester nostalgie on a kin na kin fandi bojunu mba ulali na yo chicho kuna buto kele de libanga one mahamoni za na kin so il faut changer vision faut comment ulanda nzila batinde mabuzala alors ba mission c'est ça la honte la plupart 99% ya mission c'est ça la honte so yo au salaire 6 na kin moi 6 na kin nous ayana ngo oui minzem bot baby yo fanda la Paris yo ozo vivre la idée que non ngana la danger dans la Paris ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza koye biso Diko naga Kilema tokendeko Kotala na biso Avis des publics Diko nagako Kilema tokende Parce que les longs deko Eza ndefen Parce que les longs deko Toko sepela Yomo kope Oye punenga Avis des publics Et bengaka Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Et ça l'une copie la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Amis internautes, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez, on dira bonjour ou bonsoir. Vous êtes bien branchés sur notre chaîne Avis du public. En direct de Manchester, Rango Tsassa. Nous allons recevoir un invité. Je crois que mon caméraman est en train de... Déjà, mon écran a été déjà ouvert. Vous avez bien vu que je suis avec un guitariste. Il s'appelle Newell Tsumbu. On va le recevoir. Il est aujourd'hui ici à Manchester parce que il a été venu pour un concert. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour en savoir plus, on a dit, monsieur Newell Tsumbu, on va essayer de lui poser quelques questions pour savoir un peu pourquoi il est venu à Manchester. Comme je l'avais dit, Yannick Not Panic à la caméra et Rango Tsassa au micro de Avis du public. Bonjour, bonsoir, monsieur Newell. Bonsoir. Sango boni papa. Très bien, Kitoko. Ok, tout le monde est à Manchester, les lots, bon, ils ont rappelé moi rare, moi, mais il est belé, il a quitté tout ça. Mais j'aimerais bien savoir, il y a un tamboula, tu écoutes la bisoto, moi, ma soleil, les alikoto. Non, on a qui, tout à l'heure, invité à manifestation na Manchester, ils ont une compagnie cosmétique, Lush, bon, on est invité à ce concert.
Ok, pour les gens qui ne connaissent pas M. Niwel, Niwel Azali, musicien, à Betaka, guitare, P. Ayembaka, à Vandibongo Namboka, Irlande, P. Azali, sala musala ya musique nandenge et longo bani na bandi bandikoba bolingo soki bo comprendre Niwel Tsumbu ezali bongo moto oyo bokoki komona na internet pe na YouTube na masolo ya singa lindanda koyemba azali bongo na ba connaissance ebele na musique mais toko tuna ye moi mituna vraiment ebele mais toko bandana na likamoto zonga na ndenge tozali na kati ya mboka Manchester ya vandi na Irlande sali toza na monde ya Europe donc na Europe na bandi biso no toyebi ke balobaka te poto ezali cimetière ya ba musicien poto ezali cimetière ya ba musicien sikoyo pona toluka toyeba masolo yango ezalaka ndenge nini na kotuna Niwel mpona koyebisa ye eloko nini oyo ye amoni te ezali. Est-ce que vraiment l'ilobana batbaloba ke poto ya cimetière ba musicien vrai ou faux Niwel est-ce que vraiment tant baloba ke poto ya cimetière ba musicien on dit mara likambwana ça répondre à la question il faut plus en temps ils a question on va répondre kambala monter il faut moins faut du moins temps on comprendre non comprendre pourquoi un terme on est bima je comprends pourquoi batbaloba ke non poto ya cimetière ba musicien de baloba bon pour I disagree. I don't believe that. Dans l'unité parce que naebi ba musicien congolais ou ba vivre na poto ba la musique ba aller. Mais c'est vrai. Une grande partie il y a ba musicien congolais ba na poto ba sa musique. Même ngamo na za étonné et na poto sika na Belgique na France. Musicien congolais on a mona autobi être na kin. Tuka rena intel kingandi ya zana mboka boa better musique atanga rabo sala rabo eto ya poto mais vient de okute amela na moi banganda wana nenza la rabo mais vient sala ni akoma beta kayu ça c'est vrai mais la console na sala isa premièrement isa vision toi on a problème à vision biso ba mission congolais on a problème à vision ça na vision ok na sens que moniso au botomi na Congo koli na Congo na Kivu na partout na Congo na Kinshasa au bas Congo la plupart des musiciens au bas rapporte à kin à kin problème c'est pas musicien na baranine bazana vision au bas est na poto au na France et faut badage eza Congo te ya Kinshasa te ya mboka batu mususu eza maramune ça na Kinshasa ya ontene ça na Paris ya ontene ça na Belgique esprit wana oza na ki kinoa ki ngana danger tela wana esuka na faut tikango na kin vision na folonga na mboka batu mususu il faut baloba ngo futamwa ne batomboka na batambolaka ozomona problème za ba mission biso mingi awa ba vivre na poto wana ba mission gate na ba public ka congolais ba musicien ba vivre na poto na nostalgie ya Kinshasa mon na kin tala na kin netu zalaka mais on a kin te on a Paris on a Bruxelles ils vont comprendre on a Londres on a Dublin on a Manchester nostalgie on a kin na kin fandi bojunu mba ulali na yo tchoko na buto ke de libanga wan mahamone za na kin so il faut changer vision faut comment ulanda nzila batinde mabuzala alors ba mission c'est ça la honte la plupart 99% ya mission c'est ça la honte so yo au salaire 600 na kin moi 600 na kin nous ayana ngo oui minzem bot baby yo fanda la Paris yo ozo vivre la idée que non ngana la danger dans la Paris nous à Paris aux Paris ba parisien ba bioté il faut bande la mambo zéro il faut y écola déjà comme vision ils ont raté il y a un moment 90 ça c'est vrai 99% des musiciens congolais ou ba na photo ba bête la musique mais jusque là na yokila oté loko pena elaxi que ils ont contredit que poto ezali cimetière ba musicien parce que tout le monde a soki ba musicien ba yé
N'habite ce qu'on comprend pour ni na bandi li solo yanga na yo na question parce que na yebi tango yaki tango na yambaki yo tango yaki koma na yo na Manchester to ba na Angleterre na tango yaki na siko soko nazo tala nazo mona différence ezali mais siko yo soko na tali phrase wana na ba congolais til lelo yo tozaka na lilobana que poto cimetière ba musicien mais na mona rapenda yango pas na yote yango est-ce que avant tout les question de Kolanda il faut expliquer quand moi muken oyo psangai et loko nini est-ce que vraiment oza na yebi koza d'accord na yango te ndenge wuti koloba mais et loko nini ezo la kisaki pena ke yango eza cimetière ba musicien te parce que apparemment tozo mona bao bazali awa nde na banda koloba na yo na obakisa moi question après mais donc et loko ni pena yo la kisaki pena ke eza bongo te. Et ça, bon, je pense qu'il y a plus d'opportunités à la Poto que na Kinshasa. So, musique na kin so dans la poto oza na opportunité à ça tout ce que on ne solingi ba classe otanga ya so oza na connaissance muke oza capable so ti esprit oza capable otanga o comment o kol samaele na yo ezali par rapport à kin tant sur oza chanson les athées ils a un plus difficile. Donc il y a plus d'opportunités à donc so awa robin on cimetière te ceux qui obéissent au cimetière c'est que yo vision na yo muteza muke oza ko fungola vision te o tambo samarama na ndenge ne lobiki na kin maramu tambo la ndenge mususu awa na poto atoza soki nani oza kofi lo mide oza jiben piana oza lo nyo kalongo so na poto aya mboka batu mususu. Donc faut tambola obina la danse lokola koto misikoyo ndako bakisa moi likamo epesinga yo pesinga d'ailleurs na makambo lobi mais so totali bien bato babeta ba Zénith wana bino pe kakati beta Zénith non bino na tola beta nini tambo yaki beta ki Olympia bon beta ki Olympia bato babeta Zénith bato babeta Olympia bato babeta ba LSC bato babeta ba salle oyo ekoka ko yamba ba congolais bazali awa mais même ceux qui sont combattants, les lots pekisi musique et bétaté. Combattant. Bon, le problème là, c'est que yo à côté là tout ça te ben vous avez bon côté. Problème est liboué. Parce que yo ça la musique d'ailleurs, tu as la combattant, tu béta ndoulé gal ndoulé. Non, tu as la même. Oui, mais non. Na yebi que secteur yo kenda, na ba branche na yo, en tout cas mingi yo mona no bangote parce que vraiment moi lignée ezali lignée mususu d'abord na mona ki na salle na yaka otala na opéra na Irlande il y a quelques années bien sûr ezali na mbula nini so ko rappeler ka yom to yebi na bité so 2 ans 3 ans pardon 3 ans passés na yaka na Irlande ko tala yo na concert wana to betaki na opéra bolimbise na opéra na mona ki na kati ya salle il y avait au moins 1000 personnes une salle où il y avait au moins 1000 personnes mais peut-être 1000 personnes je crois 1000 personnes mais namona qui congolais sont comme balai c'est ça donc et puis congolais mi balai quand je dis congolais mi balai c'est moi et puis l'autre là qu'on connaît on se comprend les aningai na mutu mususu na yebipe donc maintenant si sa question là c'est mieux non ok donc merci allez-y vas-y mais là c'est un sens c'est l'on le bien c'est bien
ba musicien na biso ba beta ba Zénith ba beta ba Bercy problème ezali ngala OK c'est bien ba beta ba Bercy mais problème ezali ba beta ba obeti Bercy na France ngaso na beta Bercy na France un jour sur univers et sonné que na beta Bercy na France soki na moni que ça le tondi ka ba congolais non c'est pelaté non c'est pelaté ah tu non c'est pelaté parce que dans la France so na ki Congo na Kinshasa na ki kuna na kobeta concert na Kinshasa ba français ba côté belé ba congolais ba côté muke non c'est pelaté osomo esko erreur ba musicien biso ba sala et là sur comme vision boya ba année oye année prochaine année kuna ti ka ba masa la bilo ba kota osomo obeti lelo ba masa o masa yingane ya aya côté concert bozongi na kimba kabino bala bino mona danger siko je muko ba masa ngo ba fâché na bango ba masa ba fâché parce que na piaka ba so mbongo pesa bino te ozomona ba fâché ba ngo benga na bino mai bo supporter zate bon a évité wana pour moi na mona ça important ce concert en année parce que na ba jour sur na la émission mo ya ba leader ka la congolais ba moko la bango so ba ngaso na ke poto na beta na salle na beta na festival te osomo le combination comme vision ala na autant en communauté mais le vision muké parce que vont nous beta na festival parce que na festival on beta la bateau ba ebioté ça qu'est-ce que ça veut dire bateau ba ebioté ata 2 ou 3 personnes ah bateau sika ba ebio yo préféré au Québec à concert na LC na Zénith pas ba kingandi Jean kingandi Ogo kingandi ya akabeli mbongo. D'abord, bakinganda bayaka bango ka musique te. Bayaka ka musique ba public congolais bayaka bango ka musique te. Ngala sana so espérance parce que na ba na kota concert à Kofi na Londres na Bima. Parce que na Bima pour na fandi na hôtel à concert na remarqué que ba public on se bayaki na hôtel à concert. Bon bayaki parce que ba latina bilamba la c'est bilamba ba latina na fanda muto a betena likolo. Ngana danger on betandi ko ngas o la sama sapat non pourquoi ngana yo ka musique parce que na remarqué que ba public ko bayaki na bango yo ka musique te hein ba cotiser bango na bango ba yebu ba pesa ba musicien ba boka bango musique ya ba prêtre musique ya bateau bayaka kola ki sabilamba auto benga ba prêtres qui ne sont pas prêtres. Parce que basango na bandi bako sala makambo na te parce que quand on dit prêtre je crois que prêtre ils rappellent la signification na yango bandi ko ba bolingo ko se kezali bien mais na ko continuer na question na lobi boye tango to lobaka ke ba musicien ba zo base ni na banayi ko continuer idée nga parce que na banayi ko lobaka poto ezali cimetière à ba musicien tozala ba musicien to ko tanga ba beta Zénith ba beta Olympia ba beta LC bato ba beta ba salle oyo et permettant ba congolais ba beta ba salle ba propulser musique au fait que beta ba salle wana ezana but na yango ezali nini bato ba yaka ba beta musique na pona ba la qui ça quand même musique na biso culture na biso ezala propager ezala plutôt propulser na mboka ya bapaya na yango bato bayaki o wana basala ba makambo ba propulser musique na biso na bamboka mikili ya poto bazali awa mais ba beta ka Zénith pe ba koka beta Zénith yo lobi te na bandi moi mikololeki ngana moni ezali ka pe problème ya ndengolo baki vision et puis ba producteur baza na bango na ba confiance na bango te baza kaka na confiance na ba leader wana oyo bango bazali voilà ba leader wana oyo bazali na makambo ya o bazali na moyen ya ko la qui sa musique c'est-à-dire quand on parle de leader bien on parle de oyo bazo kamba ba orchestre donc Kofi Olomide Werason Giamama Kanda ba JB Mpiana toko kotanga na biso nyonso ba ndenge boyaki na batata Mubich donc bango nyonso na bali bato oyo bango nde baza capable ya ko benda bato donc ba o bazali wana leadership ezande problème donc so na robina analyser na ndenge nanga to comme isko na problème ya leadership parce que leadership à part ba leader wana ba leader mususu o ba koma na poto bazo ko koma ba leader pendate pazo suka kobeta na babare lobi nango somono seki bato alobi ke babeta na bar ba pesa bango 175 €. Mais kobeta au moins musique ya business. Pour nous tu m'tabeta na mutu so kobeta na Zénith hein.
ozwamo okangi mbongo na yo okotize mbongo mpo okokisi mbongo okebi na zelo mpe otuni na yebi so ya kombe mpona oloue eza wana mpona motu nyonso okekuna akoma nazala mposo na loue baopesa osala mais sikoyo biso bato fo baya ozomona problème ezali c'est vrai musique na biso ya it was about maybe banda ba musicien ozongma kala eba banda oya poto bane 60 70 80 90 banda oya ebele vision na bango ezalaki moke parce que bango bana obetelaka bacongolais ata babise baboboka mosusu bakokota mais la plupart ya bamusicien na biso nde toyebi banda oya poto babetaka kaka mpona bacongolais. Voilà. D'accord. Tu rejoins moi que la musique na yo. Et là nini déclic nini salaki ke yo olongwana genre musique ya biso ya tobeta ki na Kinshasa. Okoma na baf moi genre moko un peu différent. Ya mbote to chuter na kokene na kosu ki sa émission na biso. Donc et là nini salaki yo déclic wana ya kindenge nini et là nini salaki pona yango. Bon voilà. Donc, nalobi nazotuna eloko nini salaki que déclic nini ça et ça il y a qui ndenge nini déclic wana paf directement on a changé na beta musique parce que tant il y a qui quand même to baneko beta na église to beta qui na Bretagne rumba et voilà donc vous avez toujours na ba deux temps mais ce que nino longma qui na deux temps tu OK na moi ba branche na yo. Bon, nga yo lobi na longa na mona na longa te. Nazakaka parce que musique oh la colle dans la musique con. Vous avez moi ligne na yo parce que ça peut so bato ba la concert là je crois qu'ils vont écouter une différence en musique en tout cas ils ont moi genre. Ouais. Ray le maté loko akanzate. Mais niwel a zappé moi genre oyo na kati ya mboka ezala ki na donc to yo kusaba moi eloko moko to yo kana no moi eloko moi muke wana nano oya yo penza donc ate eloko moi muke ina pesa na mémoire extension ya musique congolaise. OK. Donc ils ont tinzete eza ba étape belé. OK. Na pesa exemple Franco abeta Biso nyonso vamos. Ba seria ba maele. Bosco Franco atigala biso boy. Bon ngasko so na beta. Na la posate na beta ndé Franco beta. So no beta même eloko beta on na eto beta ndé. Non. Parce que na so na beta na posate na beta ndé Franco beta. Pour moi ils ont dit na maison ça sima. Parce que na fona zo o Franco atikaki na bakisi o angai. Donc voilà. Exemple, na plus exemple. Neti wala na robeta neti la 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 la. Moni, eza na o Franco salaki. Mais eza o lola ki. Ngaki. Vraiment, ils ont la même chose. Ils ont nzete on encore quand c'était manga mais moi il tape mon un temps à gauche. Yeah. OK. On comprend ça. OK, là comprendre bon. Voilà. Quel est le message au koki kopesa? Pour na kosuki sa émission na biso. Message pour na pour na musicien il faut travailler. Musicien il faut travailler. Musicien na biso va travailler raté. Patricia absolument va travailler et là on va toujours sur le moment de la mission sur va travailler raté. On remarque que ba chanteur congolais so ba jeune a un bien. So comme ba 40 ans 50 ans on a voix baby. So yo mo so ba no calculer ba leader on mo ah mais il a na âge on va bien. Mais comment coller un voix baby parce que voix et ça corde vocale. Et ça muscle, et ça net silicolo. So là toujours na mbetu pendant quelque temps au boss la peine au tambola aux avez la difficulté au tambola c'est la même chose l'idée là c'est il va la rater so que na kino so ngo bona kingandi ya ke na boto na au mele masanga siko mele masanga butumba corde vocale là yo ozuti ganga bongo ozomona lobi mona ke kuna ko imba vozo masuste expérience na yo passage na yo awana Manchester tant to beta ba Bretagne rumba est-ce que
moi expérience na opé za ginde nini to soki si wana kasi expérience nanga I loved it ezaki kitoko ba tamora binga eza histoire eza ya honte sali ona za lelo. Merci beaucoup, c'était Niwel Tsumbu avec Rango Tsassa, les lots Zalaki Bongo, Katina Studio Rango, Ponako Solola. Naipsa Kibino aussi, Maya Camera et Zalaki Bongo, Yannick Not Panic. Rango Tsassa la présentation, na Katia, avis du public. Didier Masuki et Siko Vandi la Suisse Bambo Tenayo. Bye bye. Didier Masuki, Mobada Mande kwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.